eboto 5 santiers ezali santier bamiyibi 5 santiers na domaine nyonso yo yebi polytechnique yaka awa ya koyebisa biso mengana za koyebisa bino déjà été na côté régie des eaux mutezali na source ba maladie nyonso eza koleka na Congo do so boza koyoka ko pauvreté ça va bo généraliser yango mais maladie na Congo c'est la régie des eaux. Pourquoi? Parce que na bandaki na bino dès le départ était nzambe tanga salaki mokili eloko liboso alingaki bopeto na mabele eloko enetoyaka bopeto ezali mai mbula ville nyonso ke na mokili soki mbula eza kobeta te ville na bapolenga ka banzete ekosala ete bato bazana ba rime pamba mais soki mbula ebeti e calme pato ke ne bato bakoma komela batabaka pona nini on kese ekitsi na elanga wana ekitsi parce que elanga wana apparemment bambule saka nini ebetaka te nettoyage ba salite esalimaka te mai eyaka na ba réseau ya ndenge na ndenge soki mai ezangi ba maladie ya ndenge na ndenge ekota ba épidémie nyonso za koleka na Congo ba typhoïde ba dysenterie ba mosomba tout ceci faut te régie des eaux parce que yo yebisa ngai mama wana tata wana ndeko wana azana rompo ya ngaba numéro 1 eyelié faut se satisfaire si ako keneka la mama titi moko mike bozole ka boza ko mona ye wana bo ça va à se satisfaire wana boko bami mabanga mais pote na yete bo soit à se satisfaire mbula mbula ngo ekomboli nini ni yi wana nyos okuma ngapi na cité ngo banani chabu za ko nyataka mai wana si ba salite nyonso wana na makolo abatu bambazu ba typhoïde ba maladie ndenge na ndenge ezali bo babiloko boye maye pombule beti bana wana baza ko sokolaka na ba mai wana ne ba niena ba niya tata wana mama wana atika kiona yango baza ko sokolaka fota bana ezali fota yo ministre de mines et énergie parce qu'on ne peut pas parler d'une mine si on ne commence pas d'abord par l'eau. Abraham était un ingénieur en mine et carrière mine na ezali nini mai batu nyonso baza koteka ba mai ils sont riches même na Congo yo yebisa ngai batu nyonso baza koteka ba mai basalaka nini akika na robinet atoki mai yango soit atoki sango to astoki sango te peu importe bazali koteka ba mai yango tuna bango bozo ko dépasser nini rien absolument sachez kaka akosomba atie wana mais soki ba mama ba démontrer biso ba tata ya régie des eaux ministre mine et énergie ke okokino ka kozwa mai ya pompe otiango na sachet oyo na balabala chaque jour olesaka na yo ndako comment yo régie des eaux na ba infrastructure oza nango na ba 80 millions de dollars bozwi boza incapable ya ko prouver ete mbongo tozwaki toza pe kozongisa mbongo toza kokotisa mbongo comment yo régie des eaux ozala incapable ya ko lakisa biso budget annuel ete tala mbongo tozwaka na régie des eaux gratuitement puisque nous ne dépensons absolument rien. Babiloko bo régie des eaux aza incapable ya ko lakisa biso budget na bango annuel. Babiloko bo régie des eaux aza incapable ya ko contrôler ete santé ya batu na cité eza kozanga passer mai ezalité déshydratation mai ya propre ezalité ba maladie ndenge na ndenge eyaka na mai ba mosomba soki mutu akei wana a se satisfaire bongo siko asokolite pour des heures et des heures salité wana na nzela ya biso ya kobwaka la ba salité libumu na biso soki se coller si yango mutebota ka ba dysenterie. Pourquoi? Parce que mai ya kosokola ezalité ba mama na biso baza na droit ya kozwa mabanga ya ko bamba biso ba ministre mine et énergie biso ba PDG régie des eaux parce que c'est impossible pour maman oyo avandi na pembe na mai ya njili na rivière njili aya koloba ete ngai tongo fona toka na ke na rivière ko sokola fona toka na zonga na ndako na ba kantine mai et puis le soir je dois encore rentrer à la rivière ba mama ba yebi. Bon, na butu na azonga na rivière akena ko sokola sous na rivière. Voilà pourquoi na yebisi bino ete ba koko na biso ba lekaki ba intellectuel o baza ko diriger département ya mine et énergie na mayele parce que ba yebaki ete tokoki ko vivre na village te soki nkelo ezana noté soki mai ezali na noté. Je ne trouve pas pourquoi les 5 sentiers doivent commencer dans des rues ya ko tongaka ba balabala ya ko tongaka boye na boye o baza ko betaka to le 5 sentiers de Kipelekes.
eboto. C'est 5 centimes, fallait d'abord na bokoko na biso na mai d'abord eza na babalabala na biso. Mai d'abord eza na porte nyonso ndako. So ipo comme ça ndako nyonso te problème eza nango te. Mais dimo ba fontaine na balabala public eza la. Soit l'état mutu akofutela ka yango problème ezalité. Soit ba public pour ya wana ça système nini bo ça la problème ezalité mais ce qui importe technique ya régie des eaux et faut ezala d'abord le responsable numéro 1 ya koyeba ete fuite eza komona ka mingi kati na nini kati na batio na biso oyo kati na ba moteur eza ko pompaka ba mai. C'est comme ça où to koyoka sur rapport na bino ya lokuta ya mabe ya soni oyo eza ko juste dans 4 station ya ngombele ba moteur eziki. Comment ba moteur ngino kozala sika ba moteur asynchronise eko ko sala 50 ans ou plus et ça na okaka. Comment vous pouvez justifier dans 5 ans ba moteur nyonso ya régie des eaux eziki. Réponse à courant na yebisi bino déjà ke bolongwa kuna. Botie tembe bolukelanga tout ingénieur en électricité aya to teta na biso awa. Na ko yebisi te moteur ya nini ya synchronous ezaka wana so ikura eye makasi split ya capacité et ko balancer et ko doser yango ba be load balancing. Comment il no moteur? Oh ba délestage signifie courant ekei. Nani yango yebisi so courant ekei réseau moteur ekufa. So courant ekei alors yebisanga ke contact pesa la te parce que contact signifie courant on, courant off. Donc yo so kati courant na moteur na machine à fufu, siko comme réseau ke moteur en ekufi parce que na kata ke courant. Ella. Oh non, ça va funda ete ministre énergie Gilbert Chongo. Chibinkubula watumba soki kombo no eza ngwana soki pozaka kakuna na pese ozali mene tekele 5 centimes na bino ki pelekese oza ko mériter kutuba ozala kuna te. Tous ces ministres doivent être balayés. Oh ministre mine nani Martin Kabwelulu Labilo yaka awangano to solo na faire prouver ete yo mutu okokanyi ko bendra biso mbongo na Congo. Kaka régie des eaux ya pamba eza capable ya kolakisa biso ba millions de production na kati ya ville kaka ya Kinshasa. Pour ne même pas parler des autres villes. Parce que millions de gens signifie millions de dollars. Ceux qui ont eu servi par exemple 30 millions de population ya Congo na ba mai. Même par $1, on suppose qu'il y a déjà 30 millions de dollars par mois au Congo là. Mais techniquement parlant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ba moteur o eza ko travailler ba fuite na ba mai ba forfait na bino et réseau bolingine ba forfait. Je suis en train d'insister entre département d'exploitation ya régie des eaux eza à dissoudre avec ce système de facturation ya forfait. Forfait signifie tika batu ba sakana na mai, tika mai ekule na yango. Yo yebisa ngai awa par exemple na États-Unis place ngala zali. Yo zambwa na sala erreur ke okay pompe na ngai ezalanga kokufa robinet eza koswentaka ba mai na tika na ngai yango. Même okomi client ya régie des eaux ya États-Unis. Est-ce que régie des eaux aya na bandako bataya koloba ete kanga ba mai ba fuite? Non, régie des eaux ko sepelaka na batu batia ba fuite na bandako na bango parce que département d'exploitation de place na bango ba kolela. Maître qui be bonio consommer. Tango yo mo mona ete voisin yo facture ya courant ya mai futi combien? Angana futi $25. Mais yanga $250. Aucun na régie des eaux. Mama, contrôle un peu na lupango na so na fuite mai te. Oh oui, na zana robinet. Bongisa yango. Bongisa. Voilà pourquoi département technique ya Congo na régie des eaux a dissoudre. Eboto.